il se murmure que Ginny Mwana Lemba ne fait plus partie de Belle-Vie TV. Ils sont solo, deux à l'Okuta. Ah oui, Nazareth na Belle-Vie TV. Au Longwa. Nazareth na Belle-Vie TV. Na Longwa. Ça fait. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a pas oh, yango yo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis, ça a vu sur l'information. La voix du peuple, oh. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na kosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona nazala makadam oyo yo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela muso eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20 sur 20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluba kote ya Maluku awa ezaka mingi fo okota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko ezaki nde bozomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na daril mpo tomona yango bien. C'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo. Donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam. Donc toza eza arc. Donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20 sur 20 $4,500 américains. 4,500 $ américains ozwi lopango na yo 20 sur 20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na renovana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma lopango na ye 4,500 $ awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sur 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozali 4,500, sur les compte courant, après une année au tango ekomi peut-être $1,000. Sur les compte épargne, peut-être babakiselo $10. Mais awa, car à 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamoko bénéfice ekomi yo parce que ils appellent à 4 investissements. Donc, pour na bandeko bazala posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse ezo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingara lupango ezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te? Et surtout que les espaces mo déjà développé bandeko mingi bazala bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour na kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni totili bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pour na boya faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles ya pamba ndeza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pour na parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na esika biso tozali. Welela ndeko siko zali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndaku na rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi
yo kaka nde bénéficier. Donc pour plus de contacts na bibo benga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, c'est parcelle cadastrée. C'est-à-dire, au sommet du pan, on a eu malamoko na kati ya contrat ba do sela yo, oza dans numéro na yo ya cadastre qui est déjà holandais la makambo na yo. Donc ezate ko sommet du pan au bani suko lugo ba neni no holandais la non. Donc ba parcelle tout ezate tous les 229 parcelles, ezana ba numéro na déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebote-Layo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de l'Ibino Yango pour l'année 2023. Merci. Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Baoutawapi, na chaîne Abisso, la voix du peuple, une émission Eretrasaka, parcours et à célébrité, et Sika Outa Poazalo Azalelo. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous avons cet honneur de recevoir dans plateau Abisso l'artiste, comédien, acteur Jini Mwana Yalemba. Jini Mwana Yalemba, Toyebiye, étant que acteur, et de l'autre côté, Toyebiye P. Asimba rappelle les sangs et de l'autre côté, tu es influenceur monene na TikTok. Aujourd'hui, il a plus de 200 000 personnes au Balandakaye. Tout le monde a nini. Asa très influent côté qu'on a. Aujourd'hui, Jini qui a tracé son parcours, on veut un peu en savoir plus sur là où, ici quand à Outa Poazalao Azalelo dans cette émission. Et nous allons parler de tout ce qui le concerne par rapport à la carrière naïe. Jini Mwanalemba, bonjour. Bonjour Vincent Tilouze. Na CP Loyamon na plateau na biso et na format auto sali aux troisième invité la ngai. Merci. Merci. Boni, ça va? En tout cas, on a la bande émission la ngai na opé ça une fois de plus. Merci na FBT Misalande Kulutu na biso Paul Fiki pona maman Nathalie donc bande ko tout boza la monde boza la posa boza la transfert ya mbongo boza en agence moko. Aux en Turquie, aux en Paris, aux en France, aux en États-Unis, aux en Canada, aux en Afrique, au Nigeria, partout. Agence César Ramoko, FBT, Misalande avec Papa Nabiso Paul Fiki pour na maman Nathalie. Et puis émission on a dédié à mon papa Nabino parce que nous avons sunga biso bato to les grands habitants depuis bandero mususu ka ne ezalaka. Jini Mwana Yalemba. Comment on est utap? Là, ils ont l'inspiration. D'abord, on a né grandi. Na lemba na lobaki towa nazo évoluer na parcours nanga na bendaka kombo a commune nanga na bala nisango nanga et puis voilà donc voilà c'est un peu ça. Donc quelque part oza tellement fier ya commune na yo. Oui, je suis fier de l'être. Vraiment fier ya koloba yango naza mona lemba. Na auto na komba mususu abenga na poto bakansanga pe na mona lemba. Mais si, mais yoko fana lemba. La voilà, presque une année. Une année la lemba. Parce qu'en fait, la voix du peuple est na lemba. Lemba, quoi. Donc vraiment, bah lemba, puis les ma bélé à la voix du peuple. À la voix du peuple, c'est lemba. Si, Moutolu à la voix du peuple, lemba. Et là, la lemba. C'est ça. Gino, ça comment là, vous avez ta province? Naza, mélange, il y a des provinces. Naza Bas Congo et Naza Pe na Équateur. Maman côté Équateur, papa Bas Congo.
Congo plus précisément Mutando. Non, Muyombe. Mundibu. Voilà. Maman Mungala côté. Maman Mungala Mongo. Mongo. Donc Mongo na Mundibu. Mongo na Mundibu. Voilà, vraiment poison. Comment on peut dire à nos papa na maman bota Jini? Prénom nanga Jini. Non nanga Luindula. Luindula. Voilà. Jini Luindula. Jini Luindula. Kimwanga. On a posté non nanga. Quantième de la famille? Naza troisième. Troisième. Combien de garçons, combien de filles? Bon, et pas maman nanga ngamoko hein. Et pas papa, naza ba frère nanga na ba sœur nanga. Donc na classement papa ndoza troisième. Naza troisième. Na pas maman oza yo. Na classé ka biso nyonso bana papa naza troisième. OK. Na maman nanga naza ngamoko. Papa na maman ti lelo baza ensemble? Non, il y a longtemps bakabona déjà. Et Jini akoli pa nani? Jini akoli et pas maman. Donc maman nanga ndi aboko linga. Kana lemba wana. Na lemba. Donc quand vous parlez de Lembeza place maman a vanda. Oui, Lembeza parcelle familiale. Oui, et pas na bango. Ezaki lemba na ngambu côté ya ba GD papa na ngambu côté ya ba lemba foire maman. Donc apena na apena lemba. Lemba. C'était comment cette au cours la pemine ya maman papa zate parce que mon union sur la radio des fois a besoin affection à maman, il y a papa naïe mais yo koli kaka na maman, c'était dit à quoi? Bah séparation en gros lokola ndeka ezalaka papa zalaki nae na maramu nae hein moi maramu belé ba déplacement kili affection zaki plus c'est pas maman tant bakabona ki ngala ki pas maman donc c'était comme ça dans collé pas maman da scolarisé nga maman da beaucoup linga donc voilà c'était comme ça. Donc, Jini n'a pas de boye, asa fouillé à maman nae. Maman nae, on a beaucoup. Maman Mimi Kimwanga, iboli. Maman Mimi Kimwanga. Papa Luindula. Papa Luindula. Ah, ok. En tout cas, la petite maman n'a pas de maman na biso, maman Mimi Mbote, on a Moussalam Nino Sali. Il représente beaucoup pour Nayo, hein. Et belé vraiment, belé makasi. Belé makasi. Oh, motunango kilo, hein. Ah. Baïke boni baota la biso partout les hommes bango baebi place nini bachara maman na motema oui papa zali maman zali ma bon ça dépend mutu muso akola na affection à papa mutu muso pas affection à maman on dirait majorité bazana na affection à maman hein parce que moni papa ko linga ozanaye maman aboti yo azate moi si mususu azobokola yo moi si wana akozala na affection plus ya bana oyo ya boti na libumu na ye na papa na bino. Très bien. Lisusu pe baza bakabola raté o discrimination akabola mwana ya oyo na mwana ya oyo mais okomona ata mwa makambo mwa mabe ezalaka na ba famille mbanda zo bokola mwana mbanda ba papa batoleraka elekaka nango pona ndako azaka te akobima zongi ata rapport azui mais ekoleka mais mama kotikeleka te mwana na ngai moi si na gazo beaucoup la marqué au moins on moi moto moi repela po maman zo raisonné belé 9 mois hein Vincent 9 mois libuma ko tala ba souffrance wana nyonso ba marambo wana tout ba parcours oko zo mona na âge moko boy ba tout ce temps il y a beaucoup la mona ba difficulté tout ça ce que zongelier ya mona ba si mususu ba balaka bango au moins maman zo ra ko déclarer mona na kwa zo tala ndi ozozoa pena ozozoa mwana na considération vraiment te donc c'est un peu ça ngana linga maman na linga papa mais naza plus attaché plus affection et ya maman par rapport ya papa donc c'est un peu ça otangi wapi na tangi na lemba mokengeli et puis na ko évoluer ba école humanitaire na Gombe na ne pela obanda ba université na Académie de Beaux-Arts. Voilà. Nous avons l'Académie des Beaux-Arts. Plus précisément, c'est au la céramique, au la plastique. Ok. Quand on va plastique, c'est-à-dire au la nîmes. Il y a un embryon à Moutoumouké. Pour céramique, non, mais céramique, tout ça. Mais art plastique. Bah oui, tout ce qui est comme plastique, et puis voilà. Mais je n'ai pas trop évolué dans ma Bongo. Tant que kaka, kopa mbongo, comme goya, na tiki. Donc, je vais évoluer au Bongo, na salon. Dans le bâtiment, je vais salon de coiffure, dans le tout ça. Mais comment il déjà au côté na mutu Katarasuki ah oui ta on a bandé yango simba bambongo komi boye ah on va continuer ba université tina suka on dirait
compliqué. Tozongi mo mukesima Jini akoli ni bomona Jini zarani ba souvenir nini yo ya pasi Jini atikala na ona mutema suite au découvrir un peu vraiment kati ya Jini. Ba souvenir ya mabe oyo tikalanga ya ko perdre ba être cher koko nanga mwasi personnel oyo aboti maman nanga ye pena a contribué trop pour nanga pour la classe nanga peu parce qu'à l'époque ya mwasi to mobali ya mobali pa kenda ya mwasi à l'époque ayo bunda kosomba ba piodi wa koteka yango au mona que no classe boy mais azo bunda quand même na mbongo wana passe à opesa yo OK au futi au salibo tout ça et après Zamba Rosa Molimo nae Rosa Molimo nae j'étais encore trop jeune au mona que non pourquoi kufi au leli tout ça mais après c'est la vie aux hommes pas ces alara pour na komi boye atali ko mona ngai sauter aux hommes so kaza ki en vie même si moi ba 100 fois to mo zo sikoyo ngana ça la plus pour nae donc c'est un peu ça mais kokola okoli na yo bien maman était toujours là pour na oui mais nga pena na koli na ba éducation mo de ba soda ba obeta ba kokangana bandaku oui ndako famille pena famille maman ba tante na ngai ba oncle na nga moi ba ki tetia ki bomona non ozotanga mais ozomona ke non il faut bunda ou classe sili mais yozonga ka bouton elongwe classe sili yozonga ilamba koto bakati tout ça donc ezaki facilité mais ko yoka kaka famille éducation ngo boni o libota ezala nango besoin pour lobi mwana zala mutu eza pena oyo nga nazwa yango de salanga lelo nazala o nazala lelo voilà donc voilà Jini ndenge mwana kolaka normalement tant aux hommes qui m'ont kanisa yo fozala nani na vie nakanisa kutu théâtre ta mukete na vie te to yena na théâtre te ta mozokola wana kokola kanisa ozala nani na vie tant torana obala mike ba 8 ans ba 10 ans oui kokanisa nazala lobby kokanisa ngo ezalaki plus na kumba avion pilote donc nazala pilote nasala aviation na kumba avion ezalaki ba souris na nga un jour soki nakoli eloko nalinga nasala yango wana et aussi retrouvé en académie de Beaux-Arts bon ezalaki parce que na bandaki déjà na makambo yango ya kosala ba chimie ya ba mélange ya ba couleur et après Mr Morandi na mocho ya obi ke ba biloko yo sala voilà na ninga parler nandeka ba camarades tout ça nandeka ba master ba cop moko boye mais ozala moi savoir moko boye opesa pe idée tout ça ba sala ngo mais osala ngo bien wana uti no sala makambo ngo mais ozobimisa naturalité moko boye ozobima vraiment epa na yo ozomona et après absolument pour perfectionner ngo autrement influence tout ça nandenge pe kumba inga kuna et puis voilà et abandonné qui rêve wana comme pilote to rolo ba pe qui pas peu moi makoki parce que ba kela soit un peu singa un peu moi makoki et faisait la bon oui moi makoki bon moi makoki ndenge to ripe ko loba parce que vouloir c'est pouvoir ce que lingo au sala mbongo pezala mais après na calculer que mo solo na mikolezo ya te et à raison nzoto parce que OK académie des beaux-arts et puis on s'est retrouvé quoi faire parce que quoi ceux qui font à l'artiste ben oui faut et ben ça la art il faut ba dans la l'action au katasuki ngamoko ah bon to alaxa ngate ko katasuki eyela ngamoko ayekola te pa mutu tout ça te na tala ngande bakata et puis na yekola suki ya peine na Gillette la tondeuse te ngana peine na Gillette donc mutu okata na tondeuse nanga muna okata na peine na Gillette na aussi savant ye oh oui na aussi les sayango avant ye pour na rapidité maboko to so na silisi avant yo mutu zo okata na tondeuse il a kisi ka soki na simbi tondeuse yo zongi na peine ozwa ko tutante wana si na silisaki yo zo okata kaka donc na rapidité nango na maboko vraiment toucher ça tozongi na famille lisolo ya théâtre parce que avant yo ils en a bandeko pe to yebi to yeba te ki azara ndeko ya Jini côté ya papa to côté maman oyo to papa na maman et basamba ba très bon balena na sala théâtre na
la famille avant Jini a se retrouvé dans mon Mutute. La famille nanga côté papa, côté maman, naza ngamoko. On a sali marambango. Il y a aussi la profession en théâtre ngamoko. Mutumsote. Et ben indéni alors sur le théâtre na via Jini alors que Jini moi l'académie des beaux-arts, Jini a katani suki pour faire na lemba wana entre terministe na super na katikati na lobo. Si. Na quoi télé. Na quoi télé voilà. Théâtre zunga na salon. Théâtre zunga na salon na banda pas ya Mbuta Masebe ya lolo na pesi mbote. Ya banda nini po yona. Bon bako kanisa kaka boza na salon botala ka théâtre. Ozotala yango ozo admirer façon bandeko bazo sala musala ngo bango. Ozo miloba mutu eloko asalinga pe na ko sala ngo. Na force ya kotala ebele botisi yo pe posa wana. Sikotango bando kotala. Mutu nini pena ozara trop fan na eton. Natala Dudu Soupu trop, Natala Mugondo trop, Natala Dudu Soupu trop, Mugondo trop, donc même là-bas je n'anga sur scène, dans un mélange à moi bateau belé. Tu le nom au bete à boybo sur l'anglais na grâce na sur bominga na gatsbir na grâce. Na gatsbir. Bominga na niveau mo vraiment. Le bakayola bangla lokuta. Angla lokuta. Avec ça. Donc Mugondo Dudu Soupu. La pesi Mugondo mbote na ngola ya so ta l'émission okulutu na ngai. Mugondo Dudu Soupu. Voilà. Bangoni na tala vraiment à l'époque. Et na CPR na Moussa na bango. Et contact na yo na Mbuta Masebe za neni boyebo. Kubala lemba oui maintenant ni. Oui, mais Mbuta Kumbanga et pas Mbuta Masebe ya kokoma kosala kuna Joël Masirika. Personnel. La boyeba na Joël déjà depuis quand? Oui, Joël toyeba depuis pas kala. Bon, Kala Toloba Kalapo, déjà, Mikolango eleki. Maintenant, on Joël. Après, maman nae, Toyebana Kapé, Nandenga Bandaku. D'ailleurs, Joël Boyebani, en dehors. Oui, en dehors, Mambo TV, Nandenga Bandaku, Yandaku, Toyebana qui pena ma famille, ma petit frère. Toyebana na contexte nini pour nous. Non, maman nae, Ayebana qui na ba na famille à papa nanga. On a à l'époque, nous n'est pas papa. OK. Hein? Tant Zoya Kawana, Bango pe Bazoya. Trop jeune. Ils ont quitté Mamouya. Même pas. Bazoya trop jeune, Nandaku, Joël, Bazagino trop jeune, arrive là-bas. Et après, Baroko, là, tout ça, il y a qui n'a théâtre. Aux hommes. Tant qu'il y a un théâtre, il y a aussi la bande qui collaborer trop. Na Christian Newman. Très bien. Oazaki, Oazaleki, il y a Lolo. Et puis, après, mais il faut ça théâtre. Donc, Bangomi Ballet. Bangomi Ballet. Depuis là, soutenanga, il y a aussi la théâtre pas il y a Lolo Masebe. Déjà à l'époque, nous avons tous en bah 2006, 2007. OK. On dirait 2006, 2007. Kala. On a presque battu belé bazar. Junior de ça. Bah Douche et puis Rose la période on a Douche. Oui, mais oui, bazala ba série wana mais on dirait ba moment où biso to bandaka bango on dirait Kopa Nzonzinge yaki. Tant Kopa Nzonzinge ye tant ya ba répétition ba mambutu on dirait bande aux alamne sauter. Ba koma ki trop focus na marambo ba production ya Nzonzinge. Pour nous à l'époque producteur à Malonga oyo a collaboraka na Masebe ya Lolo ezaka fait la biso Gilles Bavon personnel. Déjà à l'époque wana nazo tourner te mais nazo se figurer. Moi ba ko figuration za na nzela mutaleka tunu avenir malembe et après na ko lembisa nga da. Théâtre on continue na suki mais et comment ko bota ngai ko mata en fait. Na yesu koyo ko kota epa ya Solange Mindondo pe ya sonam ozomona kuna si wala bana lemba yango peno mibenga mona lemba ozomona tout ça wala kenda musika te ya Solange na bande epa na ye kuna loko ezalaki théâtre na ballet combine wana nde yango na bande ko sala plus epa na na pena bande ko mususu pe akala ba pauvre tunanga kufa kenda pe sonam ya no jouer papa boy Kadiombo te nani ma mundangandang non manager OK voilà pe sonam na manager ba série wana déjà ma belle vie ba série wana
Tous ensemble. Un groupe, il y a Solange Minondo. Belle Vie. Yes, Yukoyo, Abandaki déjà dans Nzunzing na major. Ok. Donc, il y a pas biso na souk s'intéresser à ya Solange, Abandaka Koya, car n'engez à la Zoya, ko pesa répétition, ceux qui a Solange Azate, ceux qui pas Ali. Donc, Abandaka Koya, ya Zaloko la. Bango déjà Babandaki Nzunzing. Bango déjà Babandaki déjà Makambu, tout ça. Donc, Abandaka Koya. C'est-à-dire, il y a un coup de pouce. Oui, Azoya Wana pour nous soutenir par rapport à. Moussala Ngoboni Obino Boubandaki, et puis voilà. Et après, il y a aucun de groupe Simba. Quand on a commis un groupe Simba, c'était pas aussi facile. Hein? Au côté groupe Simba, groupe Simba, Koko Tango, déjà, président Lombe à l'époque, Azalaka, Muninga ya oncle Langa. Nde oncle, Tango Yoki, ba demande Langa, par rapport à Koko Simba. Abi bon, problème, il y a un solo Lanaye. Naya Fio Tingo Mape, appui Naye. Il y a deux, il y a Fiot Ngoma na oncle Langa wana. Donc Fiot Boye bani na yepé ande. Il y a Fiot Saibinga Boye. Hein, il y a Fiot Saibinga Boye déjà donc à l'époque ba vie sans souci ba osa ba théâtre biso tozana ba vie a dit ba titre tozawana tozosimbela bango o lelo to benga la perche nzete à raclette. Bolongo li bakangi micro. Bozosimbela bango. Donc déjà na milieu wana. Donc na milieu wana mais on vit à osala à l'époque wana ezabate. Donc il y a Fiot aza na bien oncle donc ya yebi ko bota mananga pour te vendre sika moko to koli ba veni moko ma quartier donc to yebani vraiment bien tango ba sololi après na ke Simba président Lomba Talinga déjà ezalaga o na demande na yo pesi bango pe ba la question ba règlement d'ordre na bango ya mouvement que non Simba ngo abiso etambola rabu na mibeko boye ba série wana déjà ezalaki déjà bongo ti na ndenge na évoluer na Simba atikala okende ko kusote évoluer na Simba je pense que vous ba année ango oui 2011 2012 o évoluer na kati Simba carrière na ezalo évoluer mais c'était pas facile hein? Au départ ezaki moi mobulu ezaki matata parce que na uta ki place mususu na yepe bipai mususu alors il faut na yeko la philosophie anda kwango pour nga tambola lolenge moko na bango ozomona c'était pas facile et après na yiko s'adapter et puis voilà. Comment tu as trouvé côté Moussala, côté travail, côté performance? Oui, Simba pour na lokuta koloba ezate même abuki lokuta wa ba ike boni ba kolanda biso ba ko témoigner vérité. Simba vraiment performance ya makasi ezalaki ezati lelo pour la Moussala pour Simba tisuko ezalango et bato bazo évoluer biso tout. Simba Moussala kitoko akei ça va rebika les monde art hein pour le akei te ba sombela oji ba sombelo siko ba sombelo lipa tout ça non les monde art déjà tango ba mbio ba fongolo motema ma monsieur tika le comme yo moko pour prouver bato de quoi tu es capable il y a redéfendre rôle de baloba étudiant défendre mémoire donc voilà c'était comme ça. Simba vraiment c'est une école de formation. Après na ebele na Simba, les longa moko pe na koma okoma, les longa moko na koma kocha acteur sur scène, na koma metteur en scène, nyonso wana na ekola ngo na Simba. Na koma osala casting par rapport à la personnage, histoire osali, scénario tout ça, esengi boy. Après na malambo wana nyonso na Simba. Donc ça montre que to ekoli na place à Malonga. Et na ndenge épanouissement ya vie. On peut se dire que Lelo Jini ne regrette plus. Il y a aux coiffeurs à tirer na kati art, c'est-à-dire aux autres se retrouver na yo na théâtre épanouir vie na yo. En quelque sorte parce que tant on a tiki théâtre tout ce temps ici nazo baluka kaka na monde art et théâtre. Donc évolution ya Lelo eza pour na théâtre. Théâtre fongole linga ba relation ngo boni kili hein ba relation kili on a vu Lelo au kalaton on a coiffeur na zo quitter. Mais aux alapé coiffeur on azala na tissa pe ba relation mususu on azana bango pe Lelo mais ya théâtre eza sikoyo ya koleka makasi pour chaque jour na kota bato sika na ba relation nanga à travers musala. Et là Jini na kati ya groupe Simba oza ko évoluer et na ko évoluer wana
donc toyeba banani penza oyo santa que esprit na yo na bango tutanaka le oyaka na kusimba oyo bokomaki pe bokomaki le roi to benga le roi Fabio banani omona pena ke yo na bango makile tutana ezala basi za mibali so otangela biso aoya yo bakoma na ba pire yo donc eza ba sœur ba yaya ba leki ba mista banani bon collaboration bon ko solola ki bondeko en fait bango tout bazaki bandeko bango tout bandeko mais sauf que ko kangama na batu boye na kangama na baziza hein baziza ba Marina là-bas ba Yasmine Lokwa Barlette Bauma baza ebele hein baza ebele oyo eza pena ke non bokangama ya ozala boye hein boko benga na bomonani bo développer pe aussi bo développer bokabwani donc voilà mais hormis tout bango tout c'était la famille vraiment. Parlez-nous un peu de votre rapprochement à Belleville Kandi comment il y en a Belleville comment il moni place au monde à Belleville mon a Ginaza toujours pembe noana et comment la relation avec l'autre parce que chez Mindono beti di solo anate OK mais na Simba na Belleville komi comment il bon nini ndeko na ndeko bon na et pas ya Mindondo ya Solange to collaborer na été la patronne hein Belinda Kandi to collaborer na été to solo la kaka étant artiste oyo aza trop ouverte hein gentil humble donc mutunyo so ro approché donc azaki vraiment social na loba elle était vraiment sociable elle était pas elle parce qu'elle a vivant ah oui non nazo conjugué passé à groupe ya Solange ndenge tozalaka voilà très bien donc c'était comme ça mais collaboration moko boye ezalaki te hein tozalaki na biso kaka juste répétition esili toza na place mosusu tokomona na te ntango na Simba ye aza na Simba te ngato na Simba après ya koya Simba ntango aye kokota Simba après évolution na ye na Simba aye ko zela ntango ya ye Simba yo ozalaki te wana nga na Simba ntango ya ye Simba yo za déjà ntango nga na ke Simba ya ye Simba nanu te OK donc ya ye Simba après ngai OK voilà ko ya na ye na Simba oui nga nazaki déjà na Simba avant ye azaki bango Tronzo Nzinga à l'époque Major Zolo tout ça voilà après aye kokota Simba tobandaki déjà kosolola na ye po déjà tobandaki kosolola pa Solange to continuer kaka kosolola na ye na ndenge ayaki Simba après aye ko créer Belleville TV à l'époque ti aye Simba ti azana wana ezalaka tosolola mbote ndenge ezalaka OK ndenge ezalaka collègue ndenge ezalaka après aye kosala Belleville TV nde après Belleville TV tango ekosalama nde kaka ezalaka na bato oyo ya zwaki mpona collaborer mpona kosala na bango mosala mpona kodévelopper chaîne kaka ndenge ezalaka nga mpe nazalaki na kati esalamaki nini mpe oseretrouve na kati alors que yo ezalaki kaka mbote collègue bananga nini betela biso mwa lisolo yango mpo oza na droit oyo oui mais déjà wana ntango aye Simba bamaster na ye ba Marina ba Aziza ba Liza déjà nga na solola na bango nazalaka na bango déjà ye mpe ntango aye déjà kuna toanda kosolola mais tobandaki kokangama te boye ya kovanda boye kodévelopper tout ça et après tokomaki komonana to tokomonana epa na ye na Kasavubu mo tokoya mpe epa na ye après répétition tokoya epa na ye tovandi mpo déjà tozalaki bien donc to comprendre que yo mutu c'est-à-dire oya pemeni ya ndeko no ya mwasi parce que tu te dis parce que tu es dans le monde de théâtre ndenge ezalaka ozoluka visibilité oyebi ke na nsima ya ndeko nanga mpe oui kozwa couloir moko boye mpe tekinga tout ça oui tozala bongo et après donc oyoki mpe Belleville TV fungwami pourquoi pas na ya oui tozalaki na kati wana après tokomaki bamembre na ye au fait tout ça vraiment nuance moko lelo na yo
parce que tous en émission OK tout ça la moins nuance moko omoni il y a une différence entre la sali plan nanga na que to sali plan na biso non to sali planté to lo baké Jini moi la lemba pas élevé azaki travailleur na ye mais c'est ça nazalaki travailleur na ye donc azwa kingai pendant to comme na bazalaki te aza travailleur na ye hein to évoluer donc naza travailleur na ye naza travailleur na ye azwa kingai nakuma membre na kati ya Bellevue TV ndenge pe ba misusu azwaki ba ndenge azwaki ba misusu et puis voilà ozomona et après to bandi ko évoluer na biso bandi ko évoluer na ba année une année 2 ans mais na yaki te tango bandi lelo nga Jini non tango Bellevue TV et bandi da ko ba film te et bandi da ko ba film te non bandi ko ba film te je pense à l'époque on dirait hein non, déjà nous à l'époque, abandaki ko travailler na Yves Lubamba. Top Vision, ko ba film kuna, on a déjà tous anaï. On va beaucoup coopérer déjà. Tous anaï, à Tcharabiso. Déjà on a contact déjà, ba film déjà, il y a Top Vision à l'époque. Et après avec Tika, Top Vision, avec bandasiko ba production naï. On en a déjà. Donc banda ba film naza déjà. Une année, 2 ans, chaque année à Bellevue TV. Donc, on a le but, donc, ceux qui comprennent bien, parce que bah, te belé, pour moi, on a du colo, faut m'attendre à mon colo. C'est-à-dire, il y a une idéologie, au moment où il y a sur la Bellevue, et permettre aux visibilité. Oui. Déjà à l'époque, on a déjà, il y a déjà Major Bissadidi, il y a déjà le pouvoir, on a YouTube déjà, YouTube, on a tout ça, il y a déjà le pouvoir à Bébélé, aux hommes. Donc on était là pour nous soutenir, et puis il y a visibilité. Et tant que travailleur à Bellevue TV, rôle rôle, Moussala Nangaï, Naza artiste et comédien. Après, il y a aussi ma micro. Aux artistes et comédiens. Artiste et comédien, par rapport à la question Tuninga, rôle Nanga et Zalaki Nini. Nakati Bellevue TV. Voilà, rôle Nanga étant artiste au Nazali, Nazalaki artiste et comédien. Donc vous avez produit maison tout le monde. Voilà, en quelque sorte, produit maison. Hein? Produit maison tout le bas. Et Bellevue TV, ça a 5 ans d'existence. Non, mais oui, produit maison tout le bas, parce que les membres, tout, produit maison. Quand on maison, comme tout ça, il faut penser à Bino, awa, tout ça, il faut jouer, tout ça, donc tout ça. Et comment vous avez géré, parce que tu es mis en théâtre, ok. Acteur, Azarate, Azarana Groupe. Tu te retrouves travailleur à Bellevue, au même moment, vous avez Nassimba. Et ça qui n'est en fait. Comment vous savez mon parce qu'après, tu as que président Lomé à Longola Rabino. Qu'est-ce qui s'est passé au fait, l'histoire? Bokabouaneza a quitté. Tu as travaillé ensemble. Tu as vraiment unis. Tu as Nabiso na Simba. Tu as Nabiso pe Nayaka na Ngape Bellevue TV. Et après, comment on a Simba, comment il y a un intervalle. Et comment moi passé. Parce que Bellevue TV, production, ils presque chaque semaine. Chaque semaine, il faut bozala, boza déjà on a pour batboyamba, terre bozo bengisa. Il faut bailler déjà bakuta bino, boza déjà on a un site au bango bo pesa yi bango adresse. Maintenant on a si ma répétition mardi, mercredi, jeudi, et banda ko bala na tête. Malgré aux forces aux kende et après et komaki voilà. Ni komaki. Non, et après, ils arrivent, tout ça, sous Kounate. Comment le président Lomba a eu une décision, ou à Zouaki. Ballon la rayo. Marina. Na Lisa. C'était ça, non? Bon, là, on a plus. C'est ça l'histoire, en fait. Ah, toujours chrétien moutouté. Non, même pas chrétien l'histoire. Dans la liste, c'est ça. Il faut mettre la liste. Ah, dans la liste, on a Nazalaki, puis Marina, voilà. Et puis Lisa. Voilà. Voilà. Et Bellevue, oh, Mukolo, chaîne ballon la rete pour l'année. Je sais pas. Non. Non, tout n'a pas. Dans le sens que ballon libino, prenez le lobby ballon parce que vous m'avez trop Bellevue TV, c'est ça, non?
nakoki koloba bongo tout comme nakoki koloba bongo te. Pourquoi nalobi bongo na deux volets? Pourquoi nalobi na deux volets? OK. Pourquoi nalobi na deux volets? D'abord oko tsanga na terrain wana mais na sunga yo kana. Na sunga pe na bande ko bazolanda. Pour ko tsanga na terrain en fait. Oui, je suis sincère. Ko tsinga na terrain wana. Soza sincère o lobalez. Ya na boko tsinga na terrain wana. Donc Simba ko bimali banda nango na ebité. Pourquoi esengaki bongo? Pour nanga analyse nga la sala parce que nakomaki trop pris na ba makambo Belle Vie TV. Vous comprenez? Nakomaki trop pris na makambo Belle Vie TV. Wana analyse nga la sala. Soki likanisi mususu ya deux parts na ngai na Simba ezalaki wana na ebité. Mais pour nanga analyse na sala. Tant balongola ki na motif ba tchaki balongola. Non, même pas motif exact. Balouga, tu ne fais plus partie du groupe. Aux lettres. Non. On a des administratifs. Non, bah comment et puis tu es bien dernier connaît les caca et puis ça que vous avez sauté et puis voilà. Ce que question là ina tout na yo. OK. So au lobby pour comment trop Belle Vie TV. Yango et Simba iso. Voilà selon conception là. Voilà. Ce que question ina tout na. Pourquoi ba doya sur répétition? Te Belle Vie ta no petisa yo. Oya répétition au salon makamnaï. Non, toi les avec qui yo mon connaît tout mon aïe que au lieu na qui une répétition, je préfère na qui ne mamba Belle Vie. Na qui ne mamba Belle Vie TV. Bon, na Belle Vie TV tozaki pe na ba tournage, Simba pe ba tournage, ba répétition tout ça mais ba séance ya tournage na Belle Vie TV ezaki trop koleka ni Simba. Qu'est-ce qui fait sa plus de priorité na Belle Vie TV que na Simba? Ah bon, je sais pas, tozaki na temps et belé plus na Belle Vie TV que Simba. Et là on est bando sala. Bon. Qu'est-ce qui pour préférence t'as eu comme Belle Vie TV pour Simba pe zalaki? Pour la visibilité. Mais na oye baté hein, nazali trop attaché na Belle Vie TV hein. D'accord, moi trop kuna et pour des fois tam sur la muzareta, OK les répétitions boué tam sur comme bouéreta, moi yo travailler ça en fait il va conclure que ceux qui ont le moins exacté parce que tu vois bando comme la Belle Vie TV exacté que Belle Vie tazako forcé mais qui yo moko na choix na yo, on préférait que Belle Vie TV ko ke na répétition. En quelque sorte on peut dire comme ça. Donc voilà. Donc absence na ngai belé na Simba ezaki parce que na pesa ki poids na Belle Vie TV. Pour nous ta force à yoté. Voilà. Tout le bongo. Pour avoir intérêt na ngai ya pesa poids force na Belle Vie TV. Voilà. On s'est retrouvé na Belle Vie TV. Combien osali je te le dis Belle Vie TV na 5 ans, c'est que osali 5 ans na Belle Vie TV. Dans nombre d'années Belle Vie TV nombre d'années osali. Na sali ba 4 ans, tout 4 ans, bah 5 mois ou 4 ans, bah 7 mois comme ça, parce que tant que fou moi, bah 1 mois, 2 mois après, hein? Oui, 1 mois, 2 mois après. Et qu'est-ce qui faisait qu'on ne te voyait pas trop là-bas filmer? C'est-à-dire, étant qu'artiste, tu es dit que Ginny, on a eu acteur, fondamentalement, Ginny filme a joué, moi, na papa Kofi. Ginny filme a joué qui voyou. Ginny filme a joué qui patron. Ginny filme a joué qui mécanicien. Moi mélange à personnage. Donc tout petit peu le solo ya Ginny na filme oyo a joué qui boy. Ne tout le monde a ba Sylvie, tout le monde a ba Marina, tout le monde a mona ba Dekobeli. Qu'est-ce qui faisait que on te voyait pas trop sur scène na kati ya ba film ya Belle Vie pendant le temps oyo sali? On te voyait rarement. Mais comment on peut parce que na plani Sylvie pourquoi? Parce que Sylvie fait partie du groupe na label ya Belle Vie et c'est rare où on a filmé bandé si le monde a Sylvie attend à 10 tableaux. Toi, tu as dit, c'était moi 5 tableaux. Mais qu'est-ce qui faisait que Ginny n'était pas trop là-bas? Il m'a Belle Vie. Vincent. Ballon, la gaine à Simba, pas trop pris dans Belle Vie TV. Moi, je pense que question Tuninga, eza motuna moko oyo ngana kokoka ko répondre mais il faut na répondre. Pourquoi? Naoye Baté. Pourquoi Naoye Baté? Parce que scénario Belle Vie TV d'abord. Belle Vie TV na Zoloba et non Candy Star TV. Belle Vie TV. Scénario nango yemoko nda sala. Ah bah film est tout autant rana. Bah oui yemoko la patronne Belle Vie da Candy. Ozomo télé maboko. Bah scénario nango yemoko sala. OK. Équipe à scénario ezali ma histoire na yemoko la tête d'affiche.
hein, ya makambo wana nyonso tout, c'est elle. Déjà nga na oyeba te pourquoi nga Jini na jouaka trop te na Belle-Vie TV. Wana eza motuna yo tuni. Réponse na nga yango na oyeba te pourquoi na oyeba te parce que ye moko asalaka scénario soki eza na Candy Star eza na bato pe basalaka scénario na Candy Star bazali. Ma oyo nga na yebi à l'époque tozalaki na règlement moko na kati wana soki oye kokotisa film na Belle-Vie TV bapesi yo mpata ti yo okotisi film oza obligé ya kotia bamembre ya Belle-Vie TV na film na yo wana ezalaki bacondition. Donc bato babandaki koya kokotisa film na Belle-Vie TV c'était par condition en fait ezalaki conditionné soki oza d'accord. Ok bien, très bien. soki oza d'accord là ça va baoyebisa non. Oui, mais yeba yango ke ndo kokotisa film boye mbongo tu bapesi yo sali papier mambo tu mais bamambo ya Belle-Vie TV bazanga ate na batournage ya Belle-Vie TV 4 5 Marina baozala wana ba Liza baozala wana ba Jini ba Popine banani. Au départ ebandaki kokende bongo à l'époque hein, à l'époque quand on loba déjà à l'époque bandaki kokende bongo ça date de longtemps oyo bandaki kokende bongo. Et après, ils ont sauté. Après, c'est-à-dire au départ, on a fait son parole, on a joué. Mais c'est ça ce que je dis. Au départ, ils ont bongo. Ok. Et après, on a 2 ans, 3 ans à Belle-Vie TV, on dirait, à l'époque. Et après, ils ont sauté. On a tout à pété, on tourne à thème. Je suis toujours là. Aux hommes, et comment on a commis un film, on a sali casting naé, sans pourtant, à la conditionner là, membre, il y a Belle-Vie TV. Pour tourner. Et les Karango. Napé, Nazarana Kakawana, na ambiance du tournage, n'a na sala rango. En fait, tu as une ambiance du tournage, nous sala rango. Jini, on a sa boîte. Et na sa boîte, na bino. Quand Jini constate que bazo changa, bazo pesa en sous barolte. Film à liboso, film à mi balé, film à mi sato. Quand même, begaza mutunayo. Aza bureau na bino aza patron na yo mais aza ndeko na yo parce que Jini Rovan s'appelle ndeko no to tout no ebise que non yaya ndeko na ngai qu'est-ce qui se passe mais non mais il y a ça le scénario déjà na théâtre na biso ce qui est vrai même ngai na koloba que scénario ba chaka mututé par sentiment voilà scénario ba chaka mutu par rapport il y a besoin parce que question na tout ni temps yo sentir que besoin nous aux la kakate Kinshasa. Depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Il a imposé ses nuances, son talent, sa voix, dans un style qui a bercé votre quotidien. Depuis des décennies, il reste fidèle aux valeurs, à l'identité, avec une parfaite originalité, sur les traces des pionniers de l'édifice musical congolais. Sa cadence, son rythme et ses équipes ont fait danser l'Afrique. Depuis des décennies, il attend son tour pour chanter, performer et célébrer un parcours réussi avec des milliers de fans dans la plus grande arène du spectacle congolais. Ferregola pour faire vibrer le Stade des Martyrs ce 24 juin 2023 à Kinshasa. Mais c'est ça. Mais ils ont Motuna. Parce que est-ce que vous avez déjà tant à retourner? Ah ben je pense que déjà Naloba Yango une fois comme ça na réunion hein. Naloba Yango une fois na réunion. Bon. Oloba nini? Non, Naloba Yango une fois na réunion par rapport à la question tuningai. Les amotuna parce que tous batu papa, tous batu. Tant on vend sika, tous sika moko, aux mona que non, il kambu moko bozo qui est bien té. Tu peux garder oui au encaisser ou accumuler mais après au loko est la réalité. Au kufa na pasi wana te to kufa na maramona motema te. Il faut loba otuna motuna. Mais pourquoi les kambo ezabo? Na tuna yango raison ezalate. Raison ezalate ezara que non ndaku na ngai. Donc raison ezalate.
On a besoin raison ezalaka. Peut-être yo mon performance s'il y a performance scénique performance c'est convaincre peut-être ba doit comme film mais pour to pesa mutu rôle faut ba que rôle so na mais Vincent to sur entre yo banda comme film depuis au bandi comme film depuis au banda comme film to depuis au bandi comme film ti personnage ya Jini erotika la ko hero na mutu te atuni question erotika la ko hero na mutu te au monde on a sur scène non na ma mususu non en dehors ya Bellevue TV on a sur scène non jouer ma mususu na ndenge na jouer on a soki au vanda ta lelo te lobité pour raisonner te kana place on a fona cha muto fona sala na ko développer ngo trotter muto a sala scénario yenda yebaka mais tous place nini o il faut na cha muto awa place nini faut na sala ke muto o to développement trotter mais quand même ezaki loko ezaki peut déranger Jini makasi mais moi j'ai appris dans de nombreuses fois pe ba benga Jini yaka la patronne a lobby yaka au jouer au lobby na weyati ba benga o pe malebele yaka au jouer boy koya bon kobenga yaka au jouer na boy koya eza constant quand de tolo bana sali constant wana et ça la mara trop ou eza que nazo jouer te alors tant déjà na jouer te tant eza que rôle mo mon il faut na jouer tant eza que no bo benga ngai na olingana nga koya esute na ozo non c'est les choses quelque chose et son contraire non pourquoi na olinga koya te parce que na umeli na ozo rôle te na umeli bozo distribuer ngate na casting na umeli bozo pesa nga personnage te sur scène alors na ju décision na nga so que ça que bo bengi ngai na ya ko jouer na kolingana nga koya te c'est mena za na nga na ndenge na simba micro donc c'était ça raison mususu côté ça te mais oui bien ba mususu pe o réclamera patience pe futaka peut-être temps na yo bandaki wana temps non patience maintenant il est temps Jinia Badasco rejouer quand les ba lobby après non moi je pense que naza un peu problématique tout non naza moi mukete à Vincent moi mukete na tsika na mikolo otanga pona ko sa 40 ans donc mikolo bena ko tanga kana maboko na ko sa 40 ans donc déjà au ko sa ba 20 mi ba na sa moi eza âge moko likolo oyo na rolo ba que tant on a eu décision wana c'est que na bombi trop aux monde na bombi trop et puis na lingaki na ngai sauter on préférait qu'il na au continuer na micro na préférait qu'il na ngana sika ma micro e bana ndenge parce que Jini acteur Jini tu es bien artiste ya jouaka et ni solo wana ya ambiance ya tournage bana ndenge oui ambiance ya tournage eza ba composition na yemoko Bellevue County la patrona toujours composition na yemoko composition na yemoko ajinoko mekabo na meka yango et simba yango oyebi tu solo tutu Kaluji Kaluji chanteur oyebi du solo na ye azara chanteur ayaka maison mère nan na nzembo ayaka nini ayaka wengi musique 4x4 chanteur comme chanteur OK et na chanteur alimba te oyebi mais tant oyo son Natalia lobi Kaluji simano eloko wana lelo oyebi ke Kaluji atikala icône ya animation na mboka na biso dans des années bato banotanga lisola Kaluji donc c'est-à-dire que bongo soki surtout ozana peu sincère tout soit non na sincérité lelo soki Jini mwana lemba ayebani na ndenge na tokeno na ndenge YouTube OK osala no ba film mais oyo fula yo eza ba ambiance à tournage à Bellevue donc quelque part tout le baké Bellevue atalaki yo atali ya jet ya coach oloza la ya koto oyepe koto mo pepe si makambo Jini mwana lemba na kaka na voix oyo za na kangi parenthèse wana muke na fongoli oyo ya mambolo baki ya Kaluji chanteur pas comme animateur ça fait partie à chant non nous on est chante azoemba et non drummer et non soliste azalaki kana chant c'est-à-dire na yesuko na angle wana yolobi wana ko ça l'ambiance du tournage eza mabete déjà yemoko Bellevue quand dit la patrona aza muta ba vision tanga angle ngolobi côté ko sala Jini bien oui mais
kobosana te en dehors ya kosimba micro je reste toujours artiste au nazali nayebi so comprendre ntango nazosimba micro nazotika na micro to en quelque sorte ozo étouffer côté artiste oyo nga nazali ozomona kopesanga micro eza musala nakoboya yango te ambiance de tournage ya musala nanga mais bozoboma côté artiste oyo nga nazali mais efula yo épanouissa ou épanouissa efula ou efula ou ce qui compte c'est le résultat ou bien l'action que tu poses. C'est-à-dire que résultat ça Jini comme ma place Jini comme célèbre tout na idée au Belgique puis ça va aussi mal. Comme ma place wana. Célébrité sans revenu monétaire, je ne pense pas que ils en ampleur. Tu veux me dire que Moussa c'est ça ce que je vais dire ceci. Tu réponds à une question pour toi na rolobela yo ngo na voler o na zolinga na lobela yo. Tango lobi nanga e fula muta olinga afulama et après azana poche et loko ezate. C'est-à-dire quoi? Sur scène na kozala plus gagnant que kozala trop na micro. C'est-à-dire quand je suis sur scène trop na kozwa muke nanga na te so comprendre. Chaque film soki oza na mwa muke na yo or mimaka mosusu ata na chaque film oza te mais na bafilme oyo bazokonte yo ozala bazofuta yo ndenge baninga nyonso bayaka kotourne basalaka nini bafutaka bango nga na micro na bandeki kosala ezalaki na ambiance de tournage ntango na vandi na milobi na jouaka te na lekaka te na batéâtre mais naza kaka na micro naotala baparamètre wana nyonso j'ai une famille nana ndako afutaka nana mwana oyo natangisaka nafungola branche ya TikTok branche ya TikTok esimbanga pourquoi eza na bato oyo ntango bamoni na se propulsé na TikTok bakomi kobenganga événement boye faut ya opreste salela moto boye video babiloko wana nyonso na osala yango baretour nango ezoya bongo ezofacilité nga nasala makambo mosusu nayebi te sozo comprendre nga. Très bien. Donc naolinga kutu te tolobela trop makambo ya kosimba micro parce que kosimba micro épanouissement ndenge olobi épanouissement na nga na makambo ya kosimba micro tout ça naoboya yango te nakoignore yango te célébrité na nga oyo naza lelo eza na partie wana pe esali ngai célèbre te partie wana nini te bandi célébrité na yo yango nalobi partie wana esali nga célèbre nde naye kokoma na makambo ya TikTok esangani eye kokomisa nga oyo nakomi sikoyo mais naza artiste comédien et non moto ya micro nayebi te soki comprendre nga Bellevue TV nayaka te mpo nazala nayebi te soki nayaki te mpo nasimba micro naye kosimba micro na circonstance ya chaîne YouTube etambolaka bongo eza chaîne YouTube tokotisaka théâtre mais rien n'empêche tozwa pe émission moko boye ya moto akufaki événement moko boye ya baartiste comédien nga na bandeko supporter garant nango parce que ezalaki cope na nga mais ntango naosala yango faut nazongaka na profession na nga ti faut nazongaka na théâtre ti naye te soki comprendre faut nazongaka na théâtre il faut nazongaka na théâtre bien sûr naosimba micro mais il faut nazongaka kosala théâtre parce que yango nde ezogarantir nga peut-être lobby et là nayebi te oui to comprendre yo et là selon le rumeur là, je dis bien selon le rumeur tu as source d'information source d'information à source il se murmure que Jini Mwana Lemba ne fait plus partie de Bellevue TV ils sont solo deux à l'okuta oui Nazareth na Bellevue TV
Olongwa. Nazara sous na belle-vitivité, na longwa. Ça fait combien de temps aux allez souster? Tokende ba mo ebele hein, tongo ko kisa ba. Pour ne pas aller tout contre moi. Nani alongola nani balongola non ngana longwa ngai na longwa belle-vitivité. Tu comprends que belle-vitivité Daniel Lemoko a joué na belle-vitivité a aussi la profession a été. Mais oui, on peut dire ça. Hein. Et là vraiment plus c'est na longwa na belle-vitivité yango na jouer raté. Voilà. Mais moi je suis artiste et comédien. Et puis belle-vitivité ndako na biso. Na ite so comprendre. On a ndako. Les ndako na biso. Na oyo que la Vincent mabete soki ayaka na ndako na biso batielaki biloko alia nga mpe naliaka na oyo que la mabete mais biloko mosusu ebotisaka mutu eloko moko boye mais ndeni Vincent ayaka na ndako aliaka mais ngai na ndako na biso place bazolamba biloko place bauti wenze place biloko ebandi kolambama bapelisi moto biloko ebeli nga na moni mais baservir nga te baservir ye na okoma sikoyo na mwa ndenge moko boye en fait ya kozalela na te so comprendre wana eza naturel partout au monde mambo na oloba eza logique mwana nyonso na kati ya ndako soki azo se retrouver na ba droit na été étant mwana na kati ya famille to na ndako réclamation ezalaka kaka alors soki réclamation ekomi trop tôt ekomi ebele changement ezozala te okomona mwana asali voix na ye mosusu. Avec tous les 5 ans vous avez pensé ensemble Yamalamu tout avant de prendre ce genre de décision Belle-Vie c'est ta sœur parce que vous savez qui le gars Belle-Vie ça besoin na point na komi na point na mono na kenanga parce que nazomona que na osama sala nga arte avant na kende est-ce que vous pouvez revoir te au pesanga pe espace Vincent parce que ce qui est vrai Belle-Vie c'est quelqu'un qui est très social maintenant la lingue siko to sur garder profession hein to sur la plus professionnelle to côté quotidien vie privée parce que surtout on beta ma solo vie privée c'est que tout aux autres mais to garder kaka musala quatre entreprises na ndenge ka ya musala pas chef no petit chef na OK musala na ngai na osala nguti na ngina koma na moni na kinanga olobi non mais je pense que na sala ba démarche wana tout na sala yango nde sali que nga nazwa ba décision na ngai ya kozala libanda ya kozala lisusu membre na kati te wana zolobela plus côté musala soki tolobi tolongola musala tokota na vie quotidien wana pesa makambo mosusu mais nalingi tozala plus na musala parce que musala nakozwa ba revenu par rapport ya musala nanga hein na ogagner boye pour na musala o na osala na ko bénéficier par rapport à loko nga na sali na musala soki na sali yango te moyen na zo mpata ekozala te mais na vie normale soki na ye pa na yo to tozo développer biso mibale to yo sungi to yo sali boye pona nga to oedenga pona problème moko boye wana eza côté biso côté kibonde kona biso hein côté quotidien na biso etali musala te alors to tika kozwa yango to balanisa yango na musala ekoboma parce que ndingo zano ko bandolinga te chaque jour na tela ko loboko boye pesanga olinga te alors il faut na sala musala oyo ekobanda kofuta ngai lelo yo kozala to yo kozala musala wana na ko bénéficier musala micro wana ozo ba contacter ozo mabanga ozo ba kopa ba dédicace te ozo ta poloté ozo ta parfait ozo relation mo bete côté la mbo non mais so na bina loba mambo wana sege na za méchant na loba ngote na boya yango pourquoi na boya yango pourquoi musala wana oyo zo loba musala wana pona ngai c'est un travail noble ya osimba micro ndenge yo simba ndenge nga pe na sita koma yiko simba eza musala malonga eza mabete tu te sentais pas dans ta peau to loba voilà OK na bandaki ko sala yango bien malgré parce que na lingaki yango ozomona na sala ki yango malgré nga mais le corps déjà na kina eloko muso ko sala lisusu te na te so comprendre
la commission aura cop nanga et comme il aura cop nanga ozomona et comme il aura cop nanga na bongisi ka lolenga au sale nango na perfectionner ngo kaka autrement et puis na ndenge pesa couleur wana et ça siko ngande naza boye ne na chaîne na boye na chroniqueur na moko ne Alvin Lutumba. OK nkono yo ba Alvin Lutumba sali chaîne YouTube na ye carrément ngane kopesili. OK mais obi ke Belvia acceptable bino na ba chaîne YouTube na bino pendant que boza chez mais oui wana ye après ça c'est mala mona naza sincère tout ça quelque part et yo comme ça copie ya patron c'est bino balé beaucoup minéré moko mais Belvia acceptable bino te mais la monde a parce que yo za la carte Belvia TV mo sali pe ya yo chaîne mais bah oui je suis artiste elle aussi elle est artiste toi bah artiste non il pas fongola Belvia TV azaki na groupe Simba. Tu comprends ce que je dis? Voilà, je suis artiste d'abord, il faut pas tout baïba. Il faut pas tout baïba. Mais oui, pas tout baïba chaîne YouTube, ils ont une plateforme. Nous sommes sur le biloko ya lingi. Hein? Et que ma collaboration, il y a mutu bozana été pour y pas na chaîne même pas. Chaîne à Belvia TV chaîne à Munene. Oui, eza ya muke hein mais ndenge na zolandela yango nzamba kosunga lobi to ebite ndenge onini kozala mais na kotika jamais kobeta lisolo loba plus tard lobi to ebite za nzambe mais ebite na loba ke Belvia TV comparé à Jini Mona Lemba TV non il y a pas photo il y a pas mais qu'est-ce que tu as retenu de très bon lelo na ni Jini Mona Lemba OK osunga pe biso parce que yo zala la Belvia pendant 5 ans na chaîne YouTube na ye. Vous passez un moment en dehors de la caméra. OK. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Il y a positif, il y a Belvia dans mon ronaï. Elle est qui Belvia? À part c'est une personne sociable. À part Lini. À part Néo Zavarol. On me dit Vincent. Mais c'est quelqu'un de bien. Hein? Quelqu'un de bien. On m'a dit que le bel kiyo tout sur la musala. Hein, tout la vie privée. Mais quand on a côté mon kuna, balibanda na bino ndera caméra Belvia zanani. Mais tant na bino c'est quelqu'un de bien pour ne pas décortiquer, c'est quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un de bien. Tant na lobi bongo et lobi belé, donc on a englobé ma belé na kati, c'est quelqu'un de bien. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Oui hein. Vous avez une relation à Malonga? Le solarati lelo. Bon bah après banda naza lisusu te tout le monde n'a pas lisusu te à part une fois tout le monde a na karaoké ya Karine Pala banda wana tout le monde a lisusu te au soleil quand même on peut s'en mbote tout le monde a qui hein oui on peut s'abeli mbote ouais la pesa mbote on peut s'en mbote pourquoi on a un problème n'a été il y a pas un problème n'a été na ko pesa mbote. Bonsoir la patronne. Bonsoir mon Alemba. Et puis voilà. Mais quand même, na Kimobali, vous avez quand même courage à informer que Nazal est sous-souté. Non, même à mon olo, nous avons informé. Donc, vous avez informé le lot, tout bazo, basigo, le lot. Nazal est sous na Belvia TV. Il n'y a pas besoin de prendre le lot, penser que vous avez sous-souté, toi, il vous avez sous-souté. Non, mais il y a un titre à Belvia TV. Ah oui, bah, comment? Nazal nga isouté, nazate, batutu na Belvia TV, batutu baebi que nazal isu na Belvia TV. Tout le monde qui a un anniversaire, il y a un anniversaire à Sila. Vidéo moi ça qui bon t'as retrouvé un anniversaire à Sila. Ça qui live moi où tu es en train de te défendre. Voilà non pas Belvia parce qu'on y voit nos héros expliquer famille du beau taille. Non, on a nazate. On a déjà le mois déjà mais on t'avait vu en train de te défendre et tout ça. En fait comment tu interprètes ça quand on te voyait chez Belvia et puis du coup bah mon pas si là alors bateau badne bat bazuki na yo rolo bani mais déjà nga ina si là to un problème dans le sens que na moment où nazaki na Belvia TV na temps où nazaki na Belvia TV na bande ko kende jouer na SB et Belvia ne faisait pas ça un problème. Non, très bien. Non, on a joué, on a tourné dans SB 2 fois ou 3 fois dans SB. Quand on a monté, comment on peut là? Kaka tangu bani, mais déjà tangu kaka déjà SB fungwami, Belvia TV pesa et après te au monde ndenge internet c'est tombo ma keke zongi. Na la kenda jouer kuna.
na tourna kuna 3 fois. 3 fois ou 2 fois soki na na mémoire à malonga ko cela prouve que bango moko bazala bango na likamute pour ceux qui beva d'ailleurs pour to comment yoka selon de to comment yoka ke mutu ya maison acteur moi nandako artiste maison ya belle vie akoki na mais so basali artiste SB akoya j'ai même appris du solo moko koya donc moi du solo moko koya que acteur fâché je pense fâché ça qui filme moko boye pas ya belle vie après ba yoka ke ba gité ba zuro la fâché ba pesa acteur mususu ce qui Serge je pense mutu moko sala ngo tout ça. On a des autres yoga Liban, mais je suis étonné de l'autre yozolo que aux avez pas belle vie mais tu partais tourner pas si la c'est mambalouba les alokuta. Bah ngana tourna kuna après na habité batu mususu. C'est za alokuta tu za solo. Mais c'est ça ce que je dis. Ngana za témoin vivant. Aux en liboso. Na kenda kuna ko tourner na zonga na belle vie TV ba yebi que na tourna kuna et créer problème je parle de moi. Et après je sais pas mutu na mutu na ndenge na yeto collaboration na ye na les 2 patrons wana belle vie na sila na habité. Je parle de produits maison hein. Mais c'est ça pas des Pierrot, pas des mais c'est ça je dis non. Pas des Marie, je parle de produits maison. Ngana kenda ko tourner nga. Après na habité batu mususu baza na collaboration comment na belle vie la personne na sila ndenge nini ba traiter ba marama bango sala ke non oya koto soka ke koto créer problème oya koto soka ke koto créer problème ngana kenda na tourna soki ba osala marambo wana ke mutu boya boite mutu bozonga boite mais batu baola nzalati batu baola nzalati batu faut ba bosser batu faut ba sala nous sommes des artistes et rapprochement na yo na sila que les gens n'interprètent pas ça que ça par rapport aux poses sous pas belle vite maintenant za muninga sila ta naza muninga sila te Mams, naza muninga na été, Bekam naza muninga na été, Pomba Sen naza muninga na été. Na sens nini. Tozala baninga te depuis na ebaye. Alors, kopusa na pe pembeni na été, kopusa na pembeni na ye, ezate batu ba créer lango so pende non. Déjà depuis kala, tozala na biso ba camarade te. Ezaka que non, ser moko boye akana attitude. Ser moko boye azaka muta caractère. Ser moko boye azana ba garde fou. Ser moko boye azana ba ndenge na ye. Na te so comprendre. Voilà. Donc oya na ngana SB eza kaka casting salami ba benginga na ye na jouer. Afuti nga mpata na nga na tina poche. Allez ba deuxième théâtre c'est bon mamsi. Et c'est non. En dehors ya wana tozana lisolo mususu te na Bekam oyo to solo laka. Ozomona. Donc, on a lobby. Traître. Mais traître sur base de quoi on a traître. Il y a un traître pourquoi? Parce que nous comment au Kenya. Non, on a traître. Mutu traître, mutu oyo a poussana nous permet ya mutu bote toi ya nesika na été musala ayeko ya na moment oyo longwe place ya zalaki ba moni mbala moko. Nga na moment na zala na Belle Vie TV na kenda ko tourner na SB na postaka biloko ya Bekam na chaîne na ngai depuis kala oui anniversaire na année passée na chaîne na ngai na tcharango ya na année OEP na chaîne na ngai na tcharango donc nous avons comme contenu les tous aura bien na YouTube oui na récupérer bongo comme contenu nga pe na zotala bwenga banati to luka mpata te tata pe bwenga bana ko to fo futa ndako ozumwa le élément no kotisi YouTube a futa mo loko boye otali pe koto yo mo ba revenir ka neto lukaka mais o koto bazo kanate o ezongi est-ce que Jimmy moi j'ai à voir qu'est-ce que je vais avoir ça m'a ramené tout moi je suis artiste naza artiste partout na mokili ba benganga na ko kembe ko défendre musala o ngara epi o Irak guerre etalinga te naso na monika intérêt na nga eza kuna na musala na nga na kosala na kokende ko jouer na zumbongo na ngai na sali maram na ngai donc côté ba benga nga traître baloba na nga boye nga bloko on eza kola les chiens à voir la caravane passe na kolanda na nga ngote pour batu bazoloba oyo nga moko na zoloka ozomona déjà eza ba esprit ya batu mibale d'avoir sila na monde artistique
d'avoir belle vie dans le monde artistique. Ils ont deux esprits. Et quand Dacosta nous dit que ceux qui bangomi balé, la télémi, pour la makambo ici là, tu penses que Dacosta a raison, que Lelo, s'il a dit na bateau balé Canara, na YouTube pour nous défendre et pour inciter les autres ou attaquer les autres, bateau paye à belle vie, de même, oyo balé Canara la émission pour sa belle vie et attaquer les autres. Ceux qui vont aller na batouana, des fois babi baninge Dacosta tout le monde a pas traîner na bango. Sur le babi si batouana bon na ba contenir na bino bolo ba subo bo attaquer sous batuté pour bo défendre ngai. Ce babi batika makamo pino sur aussi là tu es de même appui que Dacosta. Non, ngana osola mambute o Dacosta lobaki. Na tout n'est qu'en question. Oui, makambo lobi eza auto vivre non? Milieu na biso. On a bien na roya na point de vie oyo Dacosta alobaki te. Eza question tuni na loba yango selonga. Pona nga nazomona batika yango bongo. Batika yango bongo. Moto allait continuer. Moto wana ndenge ezopela egoye ba place ekokufa. Batika yango bongo et que le ndenge ezokende bongo. Ba clash wana toujours. Mais je te dis, eza kutuna no muke, il faut vraiment ekoma ya grave. Il faut ekoma ya grave. Mais c'est pas autant ozo ba batika yango bongo alors que bino ça l'éducateur ya masse. Biso to ta ba théâtre groupe salon okato ba la métier pour nous matéya. Est-ce que comment bino ba bozo téya ba. Mais théâtre yo tala groupe salon ba finga mutu na scène ezaka ba fan. Parce que yebisa nga théâtre nini ya sila to ya Bellevue tali na kati ba finga. Est-ce que vous comprenez on loba? Il faut vous avoir exemple na société. Est-ce que ceux qui bino ba to vous avoir exemple la société, beaucoup mi sujet au ba bazo au ba to ba ko utiliser en mot pour na. Na soki na ko intervenir. Parce que Bellevue na sila c'est vrai. Tout le monde est baroté na la mona bino na voyage non vous en avez voyage na mona bino na bah bah ça dit bateau bazo utiliser pour la. Mais moi je veux dire quoi nga linga lobani na lobela plus public ba fan tenga zo parce que bateau ba sala émission na ba YouTube bato ba sala émission o miza musana na bango ba sala kati ba chroniqueur ba chroniqueuse ils musana na bango donc et continuer na bango ba continuer na bango bongo mais pour na ba artiste oyo bazo le kaka mutu na mutu ape sa position mutu na mutu ape sa point de vue na ye na ndenge na ye baza mikolo bayebi mamba osala est-ce que vous comprenez artiste oyo aya attaquer mais c'est ça ce que je dis baza mikolo artiste ouais attaquer sila mabe pona sila oza mukolo oyebi makambo ozo sala. Attends, je vais te dire quelque chose Chilouz Nabiso. Vérité comment difficile pour Mouta comprendre. Mais le rôle est la vérité. Et pour finir toujours par se triompher. Vous comprenez? Na opesa ba caractéristique ya ba basi on a mis balé. Sila na belle vie. To bandi na Sila. D'abord Sila. Depuis Simba et Banda avant Nana Kota Natala na TV. Depuis Simba et Banda à l'époque, Azala déjà femme de caractère. Azala déjà, comment dirais-je, Azala déjà Moutoumora Boye, Azala trop réservé. Azala ba garde-fou. Séparateur wana ezo kabola yena problème dans le sens que ayebi milieu à théâtre bien makasi. Monde artistique au ayebiango parce que biso to kuti bango déjà sur scène bazala déjà donc aza ancienne na monde kozomona donc soki lelo salité moko boye eko coller na nzoto ndenga vandi wana akomona ngo étrange te mais akoloba ah nzambe merci à l'époque na pesa occasion na marambo te lelo yé parce que YouTube est. Il y a beaucoup des artistes qui sont des fans révoltés. Il y a Sila. Et ça, Oyo, Azala, fan ya Sila, à l'uka occasion, on a développé, mais occasion, on a Sila, Salanini, a PC à un côté. N'est-ce pas comprendre? Non.
na otanga bato na oyeba bato ta nazolo ba bato autant autant bokanisi singa mutu moko boye ah donc c'est yoza na mutu moko yebi moto opela kalame ita c'est ko yebi mutu ngo c'est ka yebi pete soza bakozanga te bakozala aza collègue ya sila ya musala mais aluka bakoma na bandenge moko boye lokola sila pesa chance wana to occasion wana pesa te a créer lango problème a créer lango makambo komi sila komi peut-être ennemi na de même que Belleville non na koya ozomona siko ba biloko wana nyonso tout il faut ozala kaka mayele or soki sila déjà à l'époque azalaki na ba laisser aller mais lelo ma belle ezala makasi na kombo na ye na ba preuve mais tu comprendre très bien bato baleba bando na ba preuve et tant que tu voyez que vous voyez sur ça là ah tant que tu message on a bengi tant que tu pourquoi après ça temps on a été après ça occasion on a été même na ba simba beaucoup ya répétition repère aussi là a rozana ndenge na eza ndenge na ye caractère oyo azala nango eza eloko sikate et pas na biso to yebi eza ya kala ba artiste belé ba yebi ke ndenge na ye to ke koto ela patron na Belinda County il y a sociable si la paix sociable mais développement ya kozala ya bozalisi na bango mibale eza différent eza la moko approcher kabatu facilement la patrona il y a la facilité soko pusani vous solo lambala moko mais si la dans la facilité wana te soko pusani oyambala moko pusana bo solo lambala moko n'était soko comprendre a besoin temps peut-être ya koluka ko calculer yo to ya koluka ko yeba yo soko zana ni bilo mo abongo mais eza bongo te na la patrona zana ndenge na ye o ya vivaka alors dans la vie biso tout okoza la ndenge moko te si la ndenge azana ngoza caractère na ye ya ndenge na ye bela pe ndenge azana ngoza ya ye ya mbaka bato ya mbaka mututu aboya mutu te azala ka bongo ya za bongo mutu to ko facilement mutu to ko ba sololi mutu to ko ba développer wana eza ye eza mabete ya si la pe eza mabete eza ka ba attitude eza ka ba comportement ya bato ya ba humain parce que kozala oyo yazawana soki alobaki à l'époque azala bongo te lelo ba retomber ngezala autrement par rapport à autre tozomona donc pour soki pe bela la patrona kala azalaki na bandenge moko boye ya trop ferme na ba marque mususu peut-être pe alinga kozwa ba occasion belete oyo yazwi pe lelo na monde artistique ozomona donc bango mibale mutu na mutu ayebi ndenge ni na se comportaka na milieu oyo na makambo oyo ozomona donc pour la démarche à passer de la foi et dans la moyenne na na bobo ya démarche à passer de la foi te mais ya koloba ezaka ka no papa saki démarche na ye lokola papa il faut continuer na bongo baza mikolo na oya wana papa salaki démarche na ye et ton papa hein wana papa na biso asungaka biso trop na ba prière na pesi mbote dati mais nga sikoyo soki na yeba ki yango avant que dadi alingaka benga bato bongo pona ko koyokanisa bango na ndenge makele yango eza na internet nanga na loba dadi boma moto tika na yo lelo tomomona miniature ekezongi ya pasteur Jean-Paul Mayata c'est comme ça qui devoir moko mabe c'est comme ça qui parcours moko boye devoir asalaki parcours moko ya mabe pona aluka asangisa batu par rapport à makelele oyo démarche wana peut-être or ya sali yango et ton pasteur koluka kinya ekota mais baptiste o biso tozali ozomona te eza désobéissance yo omona ngo te yango na yebiso yo moto ekopela ndenge ezopela kutu emata et par rapport ya parce que yo poza moko ya bana simba na mona hii vidéo mona na niveau ya YouTube wana ba ndeko tu ba kotomboka nini ba kotika ba finga papa sila tout ça et point de vue no ezani par rapport na yango ah mais sila za mona ilombe banda lelo tilobi abanda simba ya botika ba finga papa tout ça kasi aza muto simba ya kala abanda simba kala donc problème na ye je pense que ceux qui y a un problème, ceux qui vraiment ont un problème na président Elombe, je pense que va développer entre bango. Bien ceux qui va bengani ngana to ye baté.
mais que biso bande ko lisusu to ye lisusu na média parce que baolo ba finga na média biso pe to lisusu na média ce que pour na yo to zo bakisa moto to zo longola moto or moto so to na posa ekita to sani faut ko benda bakonya moto pour na atteindre fait wana tant to ye pe so na média ngo to zo lukani bato to lobeli basani balembisa minduki bakolembisa ta bakotyango kaka boye donc il a dit que to ko bomana kaka oh devoir malongo za kinini lokola bato bafingi balobi nenge bazoloba ponga na tali na ngai te na tali te nenge bazoloba tout ça il fallait kaka ya ko créer lango système moko boye ya ko développer le monde artistique ekoti na ba ekoti si en moko boye vis-à-vis au biso tout ozomona or boulot oyo eza musala moko concurrence fait la loyale soki to suki nango bongo et ko faciliter biso na vie quotidienne to collaborer malonga to seka to betala maboko mais pourquoi to sango sauter parce que ils en a battu belé basala ki sembla ya ko za hypocrite ya ko sala boye mais lelo to komi ko mona ngona misu et mutoyo asara so sembla te to mutoyo eza hypocrisie alinga rapena yete que mutoyo asepela rapena na yete ozoko bon simba eza ndako munene eza ndako ya Jimmy te ndako ya Belvi te ndako ya Sila te ndako ya Peshanga te ndako ya Popini te ndako ya Laetitia Mwamba te ndako ya Naomi te ya batu belé te eza ndako ya batu ya kala banda déjà ebele lelo bazate biso ba embrassa ba profession mususu ozomona alors soki eza likambo ezali moi je pense que il faut que yesuka na ndenga ndako mais soki ezosuka na ndenga ndako te ezobima cela ça montre que on peut gérer la personne artistiquement mais on peut pas gérer la personne par sa propre vie privée. On a commis problème aussi. Voilà, merci beaucoup Ginny Lemba. Merci que tu vas retenir Nini. Ginny ne fait plus partie de Bellevue TV, mais Ginny reste acteur. Maintenant, Ginny va pousser ça ni Moussa na théâtre. Oui, non ça là, na pousser ça la Moussa na théâtre mais na ça la kaka. Ça la kamo donc on quitter un peu casquette pour on a balade qui a na ça la chaîne, c'est beau ça ni. Oui, chaîne na ça là qui a longtemps. C'est quoi il faut appeler sa force na chaîne. OK. Hein, to luka peka kwa ngo to luka kati. OK. Appeler sa chaîne na. Ba s'abonner na chaîne ni. Oui, Ginny Mona Lemba TV, ou eza chaîne ya YouTube. Ou déjà eza ba film pe toujours tu déjà na kati. Ba to ba consommer, ba s'abonner davantage. Toujours luka soutien. Ah, soutien na biso ko uta kaka na public. Tant ba utala yo, ba s'abonner, ba commenter. Voilà, tout on a besoin plus, il y a soutien wana, ma maman, ma papa, bandeko, frères, sœurs, ba tout nion surtout oyo vraiment balingara Ginny, ya lemba ya tongo, chaîne na biso ya wana, Ginny Mona Lemba TV, tout on a besoin force. Et puis vous avez ouvert na ba tout baza na poussa na yo. Mutu nion surtout. Benga yo tourner la mais mutu nion surtout, nga za na problème ko tout boye non, mutu nion surtout. Et que les gens ne pas résumer que Ginny a combiné plus tendance ya biasi là. Nazo idée pour bato moni bato mutama na ndenge na ye te nga ko bazana toute question mabia elomba ndenge ki no bato moni na côté la sila ah bon là c'est question on a habitué so mutala bi vérité mutala ko la vérité ba lobi wana ndire ba lobi mabe il fallait ba lobelo au mobo na faveur na ya likambu yazo raisonner ba to tomber juste na o yazo penser or que nga nazo loba yango sans arrière penser sans ko calculer mutu boy non. Je suis au milieu du village. Mais tu sais comprendre. Ngai na vanda ka bona ndako nanga, na futa ka ndako nanga moko. Moi na ngai na tangisa nga moko. Maman na nga famille nanga, bato bazaka na sima nanga, na zo recharge na bango nga moko. Na zo nanga puis artiste comédien moko te. Oya ko benga nga na tindi boya, na sali boya, non. Donc na koki ko loba likambo moko bote ya ko luka ko sala eloko moko boye, même si muta zo sunga nga, même si muta zo kaba, même si o sala boye. Mais est-ce que tu as police à Mabé dans Mabé? Jamais. Il faut qu'on la vérité, il faut qu'on dénonce Marambo Moroboy. Oh, ceux qui battent Bavandi, va comprendre que les Cambo est à Mabé. Au moins, il y a là pour Malasima. Donc, il y a un souté. Les Cambo y a Internet, oh, il y a un bisou, et alors, la Wengi a Jibena Wera. Là, tout ça, on comprend. C'est que Ginny, moi, la Lemba, sur photo, si c'est émission, la bisou, Toloba, Ginny, ni à Malam, au gagné pas Bellevue.
Bon, il y a Malonga, on a gagné pas à Belleville, la patronne. Bon, na kolisi pe kaka maele yango ya scénario hein. Meilleur joueur hein? Non, ko kolisa maele ya scénario zati ke ba tchaka sur scène. Je pas dit ça. Na kolisi maele ya scénario ya komona lolenge boni asalaka ba scénario. Ozomona. Sa façon de faire ça et ça rabia po ayebi ko sala scénario. Ozomona. Déjà biloko wana nyonso soko za pembeni wana déjà na simba tozui pembeni na yebe po na vandi trop pembeni na ye komona lolenge boni azo sala scénario casting boye pourquoi pas nga pe kotoyo soki na sali yanga na se référer te na casting boye to na référer te na façon ya kosalela scénario neti la patronne. Et Belleville TV reste une famille pour nayo. Reste une famille pour moi. C'est une famille. Hein? On a famille nangai, on a famille. Après, je sais pas, mutuna mutana ndenge na yazora makambo. Hein? Au avec un cœur ouvert, hein? Mutuna mutana ndenge na yazora makambo. Le continent mutute. C'est autre chose. Na yepona za la verdict. Hein? Na yepona za la sincère na ma propos nanga. Voilà. Pour qu'on se délibérer. Jenny, moi la lemba, tu sens vraiment que Obimisignon se retrouve non, mais bah, normalement, il fallait comprendre pour le lobby, ou Zongisi, ou Matisi, ou Kitisi. Dans ça là, dans tracé de Balobarapena, dans tracé carrière. Hein? Jenny, moi la lemba, malgré que au lobby que pour nayo, ba moto wana continue de payer là. D'accord, ça peut être qu'il dénaye, na Belleville na sila, mais ce qu'on peut nayo, tout c'est un peu ce que moi exercice moi c'est la biso. Pour le lopena, tout le monde a pour parce qu'en soi, Belleville a aussi passé de la fois dans la poème à Silaté. Ok. S'il a pas aussi passé de la fois dans la poème à Belleville. Mais na biso tout total, tout le monde a hier ou des wingés. Tout dans la maison mais la BCBG. Quoi ici là pour na Europe ça idée. Bah ngana olingana loba na bandeko nyonso oyo peut-être bazoluka ba mona oyo bazoluka. Ndenge passé de la fois dans la posa avec na. Ndenge sila aza na ndenge Belleville aza bayokana. Bayoka lisaka bato bomoni place babunda baswana. Ngana mona te. Ça te so comprendre. Elle va dire on ça la kala ba discussion ba wenge JB nan tout ça. Tout le monde a place où na JB baswana te. Ozo mona. Eza célébrité. Le rôle les déchets na minene. Ozo ko sa théâtre na communauté congolaise. Eza likolo. Moto wana mutako kangango akozala te. Yango moni na lobaki totika yango epela. Yango moko kokufa eza succès te ce qui moto ego muto lela te muto lela te succès yaka na makambo nyonso oyo ndenge zaona spirituellement eza passation à pouvoir relève ya génération ezoya bango bolinga basalini bakita alors yaka présenter wana makasi ah ozomona ba makambo on a biso ezana no muke ko pela mutu ko pela makasi voilà nous rosalini et Rokita abonnez-vous massivement na Jenny moi la Lemba TV allez soutenir votre artiste et puis pour la bandeko tout ça ba production banzonzing et l'artiste est là disponible pour na koya ko prester parce que le Moussa na eza bongo ko jouer na scène Jenny moi la Lemba batali biso pour la bandeko belé bambote na opesi na nani. Bango te na pesi na communauté bango nde basoutenaka biso sa bango toyebi te banani baotala biso yango fo tozalaka bien na public oyo batalaka biso oyo tobengaka bafan tozalaka bien na bango bakutaka misala baza ya kolemba me bapretaka biso ta moke wana mpona kolanda biso kosabone kotala bapublicité na biso kolaike kopartage topesaka bango mbongo te donc bazomérite vraiment merci ebele communauté congolaise merci na bino na bolingo bozo renouveler tango iso na ba vie quotidienne na biso na tiki non ba vie professionnelle pour bino bokota na ba vie privée appel aboni tonto la bien aboni musala bozo ke nango bien nyonso wana ça montre l'amour oyo bazaka nango envers biso ba artiste na bango donc ba lukato c'est populaire tout ça toujours bien mbote na famille Sita partenaire privé partenaire à vie Mélanie Sita bote na Nisette Sita, bote na Florentine Sita, la maman de deux. Hein? J'ai dit babi qui sera motute. Bote mwana. Joséphine Sita, Kevin Sita. Pourquoi pas bote ma kasi les sous na Valencia, Glody, bote na Eva Ibone Zwamier. Après si bote na
Pakalingomba, Charlie Pakalingomba. Oh, Charlie Paka. Pakalanga, la Pessi Mbote. La Pessi Mbote na la team Mobimba. La team Wata. La team Wata Mobimba Mbote na Bango Angona. La poule Gâteau Torina ya Tembe. Gogan, Watanabe. Concert à stade, il y a moi où tu es là, Marambosa Nango. Le stade où tu es là? Bah oui. Ah, ok, c'est bon. Mbote na Kalamine ke chemin de la gloire. Album Amalonge Zoya. Voilà. Batu nyonso balingaka ya lemba, batu tout vraiment oyo basoutenaka ya lemba, mbote yango wana. Nanu mon cesse vibration. Yaya Baleki. Pourquoi pas Chuchu Luambo? Luambo moko ba Chuchu, mwana star, aza star. Mbote no yango wana. Na pena ko boka bena trop ezalaka soki na zap na liboso micro nanga. Boye pa na boye bige na kobusa nanga. Merci beaucoup na badeko tout botali émission yo biso. La voix du peuple, Pessi merci. Comme je dis, Toza Karanon na chantier. Et je pense que si tout va bien, le Toza mes crédits, non? Le Toza mes crédits, donc je compte qu'il nous guérira officiellement ce samedi. Donc, vous allez faire ça la moi exercice, on a autant la neni, on a ça la émission. Mais samedi déjà, on inaugure ces plateaux. Et on compte sur vous pour notre soutien à Bino et puis pour notre bandeko bodo la spot na biso dolek samikolo pour na ba pango zote kama na malukuwana na sur makadam donc to bani na makadam tina kati bo benga biso na numéro to wana tout est bien organisé ba visite de ça chaque dimanche pour na ko sombo ba terrain na Bino na dédié mission na lisusu na kulutu na tangi pris lulé depuis na maman na ngai Angèle Bouyi pour na lelo pause ça yo dari diwanté ça merci pour la plus de vie merci na moi na limba pour na tana yo. Merci de partager. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et tout le monde a une prochaine. Merci. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, dans la pharmacie et formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie, et puis dans sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada. Na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux, pour ça, les lango, huile nango, na shampoing nango, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient pour botter sa soukinoki et puis ils allaient pour retarder repousse des cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso ou tout sali à base de banzete na biso ya Congo. Spécificité nango, ils allaient pour quitter ça yo stress na kati yanzoto. Na branche médicaments. Tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allaient kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allaient traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allaient traiter ba différentes formes d'infection sexuelle, tout à éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, support na comprimé, où ils allaient traiter ba différentes formes hémorroïdes internes na externes, ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensiforce, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epa ya bana, na maladie musu ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs
climatismal, douleur ya mokongo, paiement, allergie au pollen, zali pomade tomuli kombo ya papa na biso tondeli ya zolo, tozali na bercine crème ndenge na tamaki, tozali na allium, oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension, tozali na borex, oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila, oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon, oyo ezali tisane na biso ezali kotraiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien, et puis basi oyo baza na problème ya bota. Tozali pe na diabétine, oyo ezali kisi na biso ya diabète, et puis tozali na anti-poison na biso, oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya makila.